Voilà mes chers amis, balansome ekolo Congo, le sako kati na mabota na bino ba ibanso, banana kabiso na kati na TV lo laka ya Muluzi Kimbangu. Nkembo lokumu ezongo lebele tata mobatele mokeli. Ya solo ete bankoko na biso babele ki nzapa nzakomba. A Kongo mungali, mvidi mukulu, Mungu baba, Mungu amelele. Nzambiga wo. Kalunga babele ki. Tike pete biso peto bele la ye. Yele mo batele mo bikisi. Yele mo ke. Topesi matondo. Topesi matondo ya solo te na kombo ba oyo bango ye atikaki atindaki na kati na Kongo dantotila. Mboka na mboka za na bakonzi nango. Et puis na kanisi tango nzamba salaki mokili aponaki batu na batu asengelaki bazala nesika na bango pote bazala na kibokonzi ya mboka na bango bakamba bandeko na bango. Nzamba salaki yango teke no ate batu bazala na désordre tout za nango lelo. Yango tina tindaki ba prophète. Ya solo bandeko ba yeba mingi teke ba prophète oyo nzamba tindaki na kati na Congo dantotila. O atindaki na kati na royaume Congo. Ba prophète wana basaleli ya nzambe wana bazalaki en contact direct na bakonzi ya mboka à l'époque. Tebeki lokola ba mama kipa vita ndona ndenge bazalaki na ba mama nzinga ndenge ba mama futa tout ça implication ngo ezalaki na mboka. Tebaki mokili nyonso. Et salama ndenge wana poete ba prophète to pe basaleli ya nzambe baza na obligation ya kopesa ligne na conduite na bakonzi ya mboka ke bokeba esengeli boyi. Nzamba lebi boete esengeli totambola boyi. Mikili nyonso oyo nzambe asala etambola kandenge wana. Mais attention, bona ndanga la bokebi nyonso ne bandi la mission awa. C'est-à-dire que nzamba kela mokili asala ba prophète na chaque mboka atina bango pote ba pesa ka batoli na ba oyo bakambi ya mboka pote bakamba mboka bana mboka bakufa pa nzala te pote bakonzi ba yeba peke nzambe azali to banga mebeko na nzambe ba principe ya nzambe yango moni bakonzi ya mboka bazalaka toujours peme na basali ya nzambe. Ah na Congo est-ce que basali ya nzambe ya solo bazali o bazali censé kozala pembeni na ba politicien po ete bakamba mboka ndenge sengeli kambama mutuna liboso yango na biso na be na Congo. Est-ce que basali ya nzambe pende ya solo bazali o esengeli ki bazala pembeni na bakonzi ya mboka po ete bisa bango te eloko zali tutuna na nzambe. Est-ce que nzambe ko permettre biso to sala yango? Est-ce que bankoko na biso ba permettre to sala yango? Na kanisi soto tali malamu na bokebi nyonso bazate. Bazate bato to ko mona baza pembeni na bakonzi ya mboka baza basaleli ya nzambe te. Baza basaleli ya o babelaka na français le serviteur de prince des ténèbres. Bazo ba magie bakota na ba mystique ya mindele alors mindele ba pincha bango batinda bango ndenge ba détruire biso. Alors, bamindele batinda bato wana ba détruire biso basangana peme na ba politicien. Bozo mona bango bazo ba basaleli ya nzambe, bazo belela ya nzambe, mais na fond na kati na mitema na bango ba basala nzambe te, balingi tout pour eux, rien pour les autres. Est-ce que vous avez bien compris? Yango to bisaka bino ke tokeba, biloko mibale, religion na politique. Et alors, biso ba population zo kantsake te baza basala nzambe bakoyi bisa bango basala mabete bango sa bango baboma mboka te mboka za mboka na bango bango sa bango basala mabete mais nzoka le contraire basali wana balingi ne makila etanga konyo koma o bana bazonyo koma o bazo kata na ba mbeli ba machette kwa akati mutu to gagner na kati ye to momiye to gagner. Est-ce que moko ya solo basaleli ya nzambe bazali bakoko mwana kama kila ndenge wana
est-ce que basaleli ya nzambe wana makili ezokotanga ya bana lero bana bazokufa nzala bamama bazokufa nzala bandeko baza kosan sorti te bandako eza kokota kozida na bambula est-ce que basali ya nzambe bazali mpo ete batuna nzambe tosala nini na ka oyo tokomona ke ma ezotondela biso bana bazolia bien te nzala etondi mboka tosala nini tokomona na mosindo ke basaleli wana baza te mpo ete bato oyo batindaki bango comme basaleli ya nzambe bato wana bayebi mpo na nini batindaki bato wana oyo babombanaka na nsima na bango bayebi ke no tokotya bango na kati na confusion totale na nkombo ya nzambe et dans l'entretemps ils s'entretuent tozokobomana tozoliana tokoma kobomana mwana wana bomaki mama na aliaki ye mais tozobomana tozoliama eza baka isolé te eza baka ezoleka na kongo mosusu akoboma ye boye te physiquement mais akoboma ye akodétruire mama na ye akodétruire papa na ye akodétruire leki na ye yaya na ye akodétruire ye na nini azosala ye mabe wana ekomi ke epesa ndeko na ye pasi akufa na yango nyonso kozanga koyeba baprincipe ya nzambe eske na Congo basali ya nzambe baza te po soki bazalaki nde lelo nakanisi bakonzi ya mboka abalobelaka bango mikolo nyonso keba oyo ezoya mabe keba oyo non oyo me bankoko bakolo mabele opo bakolo mabele wana bazotala bino eza bankoko bino bonegligeaka d'ailleurs ye mosali ya nzambe alobi te non tokata balien wana ale tokata balien ye mosali ya nzambe azolobela bandimi na ye azolobela bakonzi ya mboka tokata balien lien na banani na bankoko bakolo mabele boye nzambe atikala bango mabele abi te tokata balien na bango bokati balien bokati baracine bokovivre ndenge nini bokosinspire ndenge nini mpo bokati balien na banani na bakoko na bino ndenge bango vivre na mokili ndenge bango sala mokili ndenge nzambe atindaki bango basala mokili bino balobi te tokati yango te toza na besoin na bango te tikaka no totangaka na bible otanga na bible ndenge tokamba mokili est ce que makambo akoma na bible ezala qu'est ce qu'il y a à voir avec Congo soki makambo ezoleka na Congo tobande kotanga wana totangi babible ebele est ce que Congo eza kokoma wana Congo eza komata to te eza kokita déclin oyo tokomona ke bato bazocomprendre te me mboka yango etonda bomengo mboka yango est pays le plus riche au monde mais les peuples sont plus pauvres pas seulement physiquement comme ça mais pauvres aussi dans leur cerveau les gens ne réfléchissent pas bato bazoraisonner sur te bazoraisonner juste le contraire cerveau na bango ekoma na libumu ekoma na cerveau donc c'est à dire que confusion totale mpo na nini kozanga koyeba nzela ya tata nzela oyo baprincipe oyo nzambe atie na mokili boyebi yango te voilà bobungi na biso toakobelela de millions des églises basalaki yango sciemment mpo na babungisa biso nzela begizo boomona mosu boza komona wana tokata ye ale tobeta ye fimbo toboka ye na rai boza komona nalakisaki binango hier nalakisaki binango avant-hier donc biloko wana ezosalama pourquoi bazosala yango sciemment je dis bien po ete baendue babungisa biso bobiso banini bazosala yango et donc nani osala yango baserviteur bakoliti ya Lucifer non batie na mboka nzambe abi te tokokomplike bango alors tocomplike bango voici là où nous sommes aujourd'hui tozoyeba te tokokende wapi tokomema bana wapi bana lobi bakozala ndenge nini vi bakovivre ndenge nini voilà le problème oyo nga mpe na kolemba te nga na kolemba bino te bino bana na nzambe botala titre na biso bien nakoya kokundula bino mozindo oyo nalobi eke ya solo Congo d'Antotila une nation sans souveraineté une nation sans identité une nation oyo chacun de nous il faut rendre compte na bancêtre na biso na bankoko na biso na bana oyo toya kobota bana na biso baza kobota toza obligé to rendre compte banani oyo esengeli to rendre compte biso banani oyo nyonso oyo babotama na génération des années 50 60 70 80 et 90 5 générations wana 50 baza wana
Baza wana Congo bana 40 tiki bango baza dia fatigué. Ba papa na biso ba papa ya ba ne 40 to tiki bango nanu po bango ba sak l'époque na bango ba ningisaki mokili l'époque na bango ba bengalaki mondele l'époque na bango, n'est-ce pas? Ba papa on a 40. Pour dans les années 59, ba papa on a 40 na yeso bango ba ningisaki. Mais total, il est là, donc au moins que des années 50 sont là dans la politique, les années 50 sont là dans les affaires. La génération années 50, Bazawana, 52, 53, tu Bazawana dans les affaires, Batata Wana Bazali, Baza peut pas conseiller, et Bazo Salamabé, Batata, on me sous, les années 60, plein Bazawana, les années 70. Bazawana, les années 80, Bazawana, les années 90, Bazawana. Otosukana no wana, tous 5 générations wana. Total, ma belle tout ça la Congo dans Tokima. Et si quand tu me si mboka wana, to sengaki indépendance, tcha, tobini. Allez, tobito yema hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Vous savez comment? Donc, le bacal nous sommes toujours répéter la cabine. Ah, toujours talake. Vraiment, biso batni to bomi mboka wana. Nous avons à critiquer pas bon mboka wana. Non, comme ça que non, nous avons mon attiné kaka kufa boy, c'est faux. Pour de mboka biso bazo tonga mboka là, très bien. Et biso zo kokate ko tonga mboka. Tout à niveau de tikalisima. Tout tikal ba dernier même na mboko tel non mboko za penda. Théo Mboko pena siège à Satan pelé dans la carte de Mboko. C'est pourquoi même l'éducation alors toza doué en quoi? Mais l'autre côté, que dans les bêtises. Voilà bazo comme ça bilan. Ah ben oui, au Congo, oui au pays de Rumba, et Congo. Donc c'est une distraction. Dit la musique. Et musique on va même son ani, rien du tout. Rien du tout que quelqu'un qui en profite. Mais la grande distraction, la grande manipulation est là-dedans. Pourquoi ils nous manipulent? Pour nous baso distribution. Pour être sûr ba yebike banda ba koko na bango. Donc expliquer bino lelo. En tout cas bo benga bande comme soso matondo ba ker na ton ba like na bino. Na ya kama sécurité. Ngana ya ka ndeko pesa. O senge la bisonde ndenge nous to sauver ce que nous pouvons encore sauver. Ce que nous pouvons encore sauver. Surtout dans le monde extérieur, batali banda baza na base à kokosa biso ko manipuler biso pour un intérêt na bango. Mais biso to tel intérêt à biso na banana biso na ban koko na biso ba ya lobby pour ba ko na biso ba compte. Koko, vous savez qu'il y a une époque na bino et surtout tel pour histoire de koufarate. Monta bomba que histoire à la tika la éternelle. Ba ko lobela batali à l'époque, on a connu l'époque de Mobutu. Ah, Mobutu, comment est-ce qu'il était? Ah, mais après Mobutu, après Mobutu, quelle génération? Mobutu était de quelle génération? Des générations, 30, 40. Ah oui, bon, l'époque, on a conduit qui m'a dit, ah, et après, tu vois comment on a génération 50, génération 60, vie, mboka, conduire à un nini. Même mboka na nini. Voilà, tout comme on a peut-être en tout cas, mais tu sais que tu as qu'un point à te, oui, mais tu sais que tu as pouvoir, oui, et toujours qu'un point à te, pouvoir. Nous n'avons pas biso de père et mère, tu saleli yango nini. Pouvoir tu vis, yango ya biso de père et mère, ya biso, tu saleli pouvoir yango nini mo me tout na bino moko nan. Tu ça ba fanatique. Tous les aveugles, tous les pouvoir yango nini. Qu'est-ce qu'on a fait du bon pour ce pays-là? Cette nation aujourd'hui comme par terre. Banani baza à la base nango bisognon son génération 50 la génération 90. Nous sommes coupables, complices. Parce que mon délai avant Ayako détruire le bisson, il est obligé de passer par quelqu'un. Qui autochtone, congolais de souche, de père et mère, pour te nzela na ye azoizawana. Sans ces congolais-là de père et mère, akoyate, akomekate. Et qui sont ces congolais de père et mère? Nous autres, nous tous, nous sommes des coupables. Nous sommes des complices. Nous sommes des auteurs,
Nous sommes des co-auteurs dans tout ce qui se passe au Congo. Nana loba, surtout ensemble des pasteurs, des évêques, imams. Les blancs les utilisent pour détruire son pays. Ayebi que le Congo nazo sala, nazo kosabal. Ayebi au fond de lui que oh nazo sala, et la démagogie. Et ça mensonge, nazo kosabal pour exploiter bango. Sur la différence na yo ezanini na obobele la ka Satan. Pour Satan, d'après vous, arrête destructeur. Mais bien besoin de troupes pour l'intérêt à yo moko. Si on a Satan aux bengana, différence à yo na ye ezanini. Ya bino na Satan ezanini. Donc vous avez complice. Vous avez complice à Satan. Vous avez ma maman me sous son ndak ma famille belé, ma foyer belé. Maman lingi pasteur ko leka bana na ye. Maman lingi pasteur ko leka mobali na ye. Donc on lingo ya pesa kana pasteur, o ya pesa kana évêque, o ya pesa kana abbé. Et na ndako kuta de vome so ke no kende. So ke na lingi na kubudula bomale na bomale bala mais na bomale bala na ngana pasteur te. Na bomale alliance na ngana pasteur te. Mais pasteur faut exploiter. Boso komona là où tout ça okende ba maman. Là je m'adresse à moi parce que l'éducation de base où tu n'as pas ya maman. Ce qui maman na réussir ba maman et ba maman va comprendre makambo tout ça koloba to aider mboka. Parce que ma maman, ça n'a droit qu'on le ba papa. Papa, non, ce que tu es là, c'est pas bon. Papa, non, mais arrête, non, regarde, mais ce que maman, ce qu'on répétait, les tata, et la général, et la colonel, et la major, et la ministre, et la député, et la président, et la mais les bosso, il y a maman. Ce qu'a boyko, ce qu'a tigam de Kamwana, 2, 3, 4, 5 fois. Ah, mobile, ah, t'as zané méchant, moi c'est un peu ça les Cambodge. Moi c'est un tellement les Cambodge. Tu tika nano to rectifier. Tika nano na bon sanan. C'est ça. Condamnation na bino de ba mama yango wana. Mama zoli ngana sala kana ponga na somba nda kote. Sala kana ponga pe na soba famille na ngape bonga te. Ou bien on peut ça conseil na papa, yo zoli ngake a détruire mbongo à l'état. Iba mbongo à l'état pour te yoza la bien osomba bandaku osomba villa car maya nzambe zali. Voilà mes chers amis, chers compatriotes Bantu Bena Congo. Allez, nous ignorons parfois il y a des choses qui se passent dans ces pays-là, on ignore tout ce que vraiment que il y a un plan machiavélique. Ce plan wana oyo mundele asala et banda bo koko na bango. Bolanda. Ce plan machiavélique, Oyo Mundele, Ayela Bissona Congo, pour nous amener, pour na niveau Tozanango wana, et ça plan Bassalango depuis l'époque, qu'on appelle ça, conférence de Berlin. Na conférence, Bissona Binotobo, Tamakte, 1800. Moi, on a besoin de la quête. Mais bateau, on va continuer avec ce plan-là. Bateau, ça à la lettre. Ces Occidentaux, impérialistes, bazana plan na bango na malembe na maboko, et se réfère en quoi? À la religion. Il se réfère en quoi? Na politique. Non, ça va branche na bango, na tanga na kangamaka na branche politique na religion. Na yebi po na nini, so boyeba kangote, na bisa binoke. C'est là des bombes secrets, ba yebi. Secret à pauvreté na biso. Secret destruction na biso, c'est là-dedans, ça se cache là-dedans, na katia religion, na katia politique, on explique à bien mes coloniaux. Mais pilier wana, c'est à nous de casser ces piliers, nous sommes capables de les casser. Pilier na bango wana, bazwa de l'eau, bazaka trop sur des, même que avant d'y aller, non, si ça ne va pas, je vais appeler quel pasteur, quel abbé. Nakobele la boy, nakobele la oyo. Na le la kuta na bango, asal bandere ke bayebe na bango te. Oyo wana ko babinzambi nzambi, ayebi bango te. On a la catholique, donc ça veut dire que yé wana so manipuler et les catholiques, et les musulmans, et les protestants, et les binzambi nzambi, et tout ce monde. C'est les mêmes blancs qui manipulent tout ce monde. A bengi o na mamsa kuta na mboka musu wana groupe na bango, comme ça ba protestants, comme ça ba musulmans, ay kuta na côté musu. Mais consigne à ce pesa na bango, consigne qu'à va garder biso ba pauvre, va garder biso ba ignorant.
Tout est de l'autre côté. Et voilà, là, alors, ces gens-là, ils nous ont rendu ce que nous sommes aujourd'hui. Ces impérialistes, depuis 1885. Plein d'abord, ça là, et rendant ce que nous sommes aujourd'hui, pauvres en esprit, pauvres spirituellement, pauvres culturellement, pauvres en tout. Non, on dépendait. Non, ceux qui ont le lobby français, on a vraiment la tanga. Non, ceux qui ont le lobby anglais, on a la tanga. Dans une église, on va s'aller comme bango na bango, bayindo na bayindo, mais on va interpréter à yem lingala, yé passé lingala. Aïe français et anglais. Mais en anglais pour interpréter la reine à lingala. Pourquoi ne pas parler directement lingala? Complexe. Complexe, c'est pour essayer un peu de mettre tout ce monde-là que non, lui connaît beaucoup. Aïe mingi pas au Mamunoko Moussousou. Azo kosa na Mamunoko Moussousou. Au Parlement de même. Non, au Parlement politique. Car comme ça, l'herbe a ça le discours au Parlement. On va dire bateau ba yo ka biso na kata langue na biso zanini lingala swahili Congo chiluba to lo ngala lo na chiluba porte bateau muta interpréter là ça se comprend ngala lo na Congo pour nous soit interpréter ça c'est mieux mais yo lo na français na parlement avec de gros mots moyibi pour compliquer les autres en lukana mais mon il utilisé wana et oui moi to ça nini bon nzoka si wana ça leki aleki na épisode wana moyibi bafakwa bangwalima miyibi ezala les politiciens ezala les pasteurs miyibi papa miyibi yango c'est bien bon le karma est là. Karma ya nzambe ezoko frappé bino eko ratete karma ya nzambe ezawana eko piniba o nyonso bazali ba hotel ko hotel na kati makambo nyonso to kolobaka na kati mabele ko Congo pardon eko ratete poete ya solo o nyonso ko salama na kati ko Congo batu nyonso bazako yeba teke ba hotel biloko na nyonso ba ko finir par payer yango ezana moyen musuté ezana moyen kaka ya karma. Karma oya nzambe oyo eza. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Ce que vous entendez maintenant est intemporel et valable exactement au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un signe. L'univers vous parle. Ceux qui ont profité de vous, ceux qui ont menti, manipulé ou trahi, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Leurs actions reviennent toujours, amplifiées. On ne peut pas échapper à sa propre énergie. Jamais. Ce que tu donnes, tu le reçois. Obligé. Toi, de ton côté, tu entres dans une période de libération. Tu as donné sincèrement, tu as aimé sincèrement, tu as été vrai, même quand certains t'ont sous-estimé. Et aujourd'hui, l'univers te rend tout cela, multiplié. Merci. Les portes qui te semblaient fermées s'ouvrent une à une. Merci. Voilà, bandeko bana some kolo Congo, karma ya nzambe ezali, mutako s'échapper nango azate. Alors, voilà ce que je disais à partir de la religion et la politique. Aujourd'hui, mon pays, boyoka lokola Haïti. Tu sais considérer que tu as le même problème. Les Haïtiens, les Congolais, vont vivre le même problème. Les Indo. Donc, nous avons calculé là-bas, ce qui est Haïti, nous avons l'église au Saganate. Ce qui est Congo, l'église au Saganate. Les Haïtiens vont commencer à être esclaves éternellement. Et les Congolais vont commencer à être esclaves éternellement. Tout ça est entretenu par quoi? Par la religion et la politique. Haïti, ana pasi. Congo, azana pasi. Haïti, bon, ce qui se passe dans Haïti. Les Américains et les Français. Les Américains et les Français sont à la base de ce que les Haïtiens vivent là. Comme les Congolais, ils sont à la base de notre difficulté, malheur, souffrance. Manque de connaissance. Il y a non, mais pourquoi on peut arriver jusque-là? Mais non, mais ce n'est pas tolérant comme ça. Comment vivre un gros? Les gens ne réfléchissent pas. On vit comme les animaux, mes frères. Beaucoup de bazana bolingo. Ora munyama musomo bana munyama tinga vidéo moko notala na puyi moko boy qu'on appelle ça encore chien mbwa akota ki na kati na libulu moya bimezate me cheval aye ko kangaye abinisiye amol bena kazana difficulté akangi abinisiye
mais ceux qui sont qui ben à Congo bino bango zala no téléphone bono filmer bon ben vous avez téléphone filmer quoi il est libunu quoi il est libunu faut pas koufi yo préféré na yo on filmer c'est la moni azo souffrir on a malheur wa passion de outua religion politique va changer biso makanisite comme faut kolba niama plus que même maniama. Alors, ben, de combat dans le Congo, alors vraiment, ça vous mentir que c'est la vérité sur le Congo et sa souveraineté. Souveraineté, la carte à Congo, que nous dépendons quelque part. Un pays souverain, au monde, il décide. Donc, par exemple, Yamouké. Nous sommes menacés. Par qui? Par les petits Rwanda. Nous sommes menacés par les Rwanda. Par un groupe là de quelques milices au Babenga M23 na AFC. Mais nous sommes incapables de les attaquer. Pourquoi? Nous dépendons des Américains. Il faut demander l'autorisation des Américains pour attaquer les M23. Il faut demander la permission aux Français pour attaquer les M23 ou attaquer Rwanda. Et ce qu'on dit, non, ne sait pas de faire ça. Beaucoup. Oui, comment s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous permettre au moins de lancer un scarmouche moko. Donc, tout comme le monde de la bango. Et alors, tout qui nous voit. L'objet tout n'a pas compte, bisogno sur l'année 50, 90. Il y a que, moi, parce que les Américains m'interdisaient de le faire ça. Ah bon? Un pays souverain. Les Américains vont interdire yo ça là on a payé na yo. C'est quoi ça? Les Américains, les Américains. Est-ce que le Congo, on a lié mon côté, comment vous dépendez des Américains avant de décider de défendre votre territoire? Il faut demander aux Américains, est-ce que nous pouvons faire ça? Est-ce que vous nous permettez quand même de faire voir aux autres que nous sommes capables de le faire? Nous limiter Bino. Alors, ben, de combat dans ce Congo, nous allons rester éternellement dans je dis non. Il faut que chacun, conscience, ya moko na moko et sala. Conscience, ya moko na moko et sala. Ya koyeba ke pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Wana to permettre koyeba ke non, franchement, nous sommes arrivés là parce que biso moko to négligeait ki mboka na biso, on dépendait des autres. On a écouté les autres. Mais ces autres-là, quelque part, ils vous insultent. Ces autres-là, quelque part, ils critiquent comme ça, ils ne vaut rien. Vous avez une politique. Ne fais pas ça. Et il y a divorce, tout ça. Non, mais bébé, ils ne méritent pas. Qu'est-ce que vous pensez? Ces macaques-là, qu'est-ce que vous croyez? Non, laissez-les comme ça. Laissez-les comme ça. Banel bazo sambo. Ridiculisez pas. Banel bazo zala ridiculiser. Biso parce que il y a mon interdit bino, il y a mon conseil de ne pas faire ça pour l'intérêt na yé et na aller à quel côté mususu a fingi bino. Non ba yebe le côté. Boyo ka boyo ki ba président français ba na ni ba critication baza face na ba Afrique surtout ba congolais ba mona ka biso zéro. Comment on a besoin zéro? Pourquoi? Parce que bisous tout se laissant faire devant Bango. Donc on décide pour la sorte à Mboka la bisoté. Bâtir bisoto, botika ma frontière, mouta toucher frontière. Ah, bien le botiki. Mais moi on a tient au monde qui non. Comment? Pays de la souveraineté. Comment frontière dans la guerre dans le pays voilà? Mais quand frontière te pour la ligne. Vous pensez que dans le monde bazon mon até. Monde entier bazon il se moque de nous. Il se moque de nous parce que tu vas se battre. Comment? Bateau bazan un problème dans le pays wana, mais bazon protéger mboka na bangote. Bana ba radar à protection te. Monguna à côté que hier je vous ai parlé de 3 bataillons. À côté si na yé. À côté. Les autres parlent que non, bazon bimi ça va soldat. Les kuna bazon côté ça va soldat. Est-ce que tu veux comprendre? Toujours mon et bon, voilà, bande de combat dans ce Congo, il y a solo et passe mingi à Komona, surtout nos générations, autotènes 5 générations. Alors, à chacun, vous savez, nous allons se plier. Donc, rendre ma compte
bakosenga biso ba compte bakotuna biso ba compte na bankoko na biso bakotuna biso ba compte bana na biso bakotuna biso ba compte bourgeois qui pouvoir bosalelaki yango nini alors nyonso wana ekozala pasi alors namoni ndeko abengi nakanisi alingi aparticipe na koloba quelque chose alo ndeko losako epai na yo losako papa sayala losako na baauditeur na yo nyonso natondo papa nabengi mpona likambo olobaki lobi ya ingeta on allait arriver là merci voilà donc nga naza d'accord parfaitement d'accord complètement d'accord na yo merci constitution wana eza ya biso te et puis nalingi tokende un peu plus loin la constitution wana nga nakanisi ya la makambo ya badepute voilà mpo badepute basali eloko moko te mpona peuple bavote loi moko te mpona sécurité ya peuple depuis soki 30 ans plus de 30 ans ouais donc constitution wana epesa pouvoir na peuple eloko nyonso efezala référendum na te motu moko akende kosigne na nkombo ya peuple alors que peuple yango azonyokwama efezala référendum ezala na quartier na commune na province eloko nyonso ilfaut référendum eloko mosusu alingi nabakisa bapoliticien mpo kozala politique il faut kosala état de lieu ya babien na yo nyonso comment c'est possible ke bato bakendaka politique aza na rien azobima na baimmeuble na baavion na babiloko ebelebele te babiloko wana na constitution ezala soki ezali barespectaka yango te mpona nini donc wana biloko wana nalobi na ide na ngai napesi mpona kobeta sete likambo ya constitution ya modification ya constitution ingeta matondo na sisi matondo papa matondo vraiment tokozela mpe yango voilà merci beaucoup na ndenge intervenir déjà boza libre hein? Chacun de vous apesa makanisi na ye ndenge papa oti kobenga biso apesi makanisi pa Mikael alobi que non c'est vrai il faut to changer constitution mais avant to changer constitution biloko wana mingi il faut na to voir nano ndenge nini pona nini badepute batingami pendant plus de 30 basali eloko te et alors badepute wana même baproposa même conférence référendum ata moko te mpona makambo ebele eza na kati na mboka wana nzoka te la plupart entre bango baza bacorrompi bakopropose rien parce que batunaka bango kaka vous êtes d'accord mosuku asi mpona nini d'accord te mais abanolala na ye vous êtes d'accord pour ça oui oh mais tata moningo olala te ayimaka matiere wi te atomisa mosapi. Alors voilà cette situation que nous vivons en RDC Congo, batata wana mingi bakendaka na bango mpo balala bapongi bakendaka te mpo basala quelque chose, c'est-à-dire que tokozela mingi mpo tosoki toespérer que oui badéputé basénateur bakosala quelque chose mpo ete toluka tosauve nation eza mboka na biso ndeko kose trompe te parce que baningi olaka te mboka na bango te non eza mboka na yo eza mboka na yo nde odeside mboka na biso todeside tozozonga nsima tozorekile tozotikela banani tozozonga nsima tozotikela banani babundela biso banani batelema liboso yo tozonga nsima otutali okoye mpe mais yo ifale okende yo tozonga nsima comment voilà comment comportement tozalaka nango tozonga nsima na nga makambo politique wana nalingaka yango te nalingaka politique te ngai nga nasambelaka na ngai ma oyebi te ke politique moto esali ke yo mipesa na kosambela nzala wana oyo tindi yo na kosambela pasi wana ya noko na yo oya cousin na yo oya petite sœur na yo oya grand oyo mama no tata na yo pasi moto esali ye ti amonisa yo pasi amona ke yo ozala bomengo ozosalisa ye te mais soki politique ezalaki malamu olingo liyeba nzambe molingo yeba nzambe te na kolelaka okele pa nzambe pesa sho bakala biso bapako nzambe bwakala biso bamane te olingo comprendre te je dois travailler et oui il y a du travail pour tout le monde c'est mon droit je dois bénéficier dans un pays qui est plus riche au monde donc nga na kozala nzala te nga na kokelela te. C'est ça. Au moins, on a tout. Bon, ça, on a bon, poète, bon, mais personne à côté, monsieur, même bino, na angle, monsieur. Angle, même bino, et ça angle, na côté, bon, ça, la notion, en côté, bon, yébi, en côté. Mode d'emploi, il y a religion, bon, yébi, en côté.
comment qui va ça la religion wana opium du peuple boyebi yango te pon ba tiela ki bino yango yo kanzi ke za nzambe te ba tiaki pour la contrôler bino le regard politique mode d'emploi politique boyebi yango comme mode d'emploi en mode d'emploi il y a religion boyebi te boyebi pour ni ba sala ki religion so tout ni ba pasteur pour ni ba créer ki religion ba tete nzambe mutalba to sala religion bon tout na ba pasteur papa bon ça n'a pas nini bastre catholique et après il va protestant et il y a orthodoxe et il y a musulman et il y a boy et tu le to ko ba nzambi pour nini tout le même pasteur na yo o comme ça te ils ont comme nzambe hein ils ont nzambe mutalingaki hein voilà la situation maintenant on va faire like na bino c'est ça le grand problème donc analyse ou la réflexion ou la poboyeba pour nani ne loko to ça nango minute me pesa ka mingi nango mais tu gagner rien nango pour nani ba select bison pour ba tika bison to ça nango là beaucoup mona bubani ko comprendre voilà mes chers amis nous sommes tous des responsables numéro 1 de ces déclins où ils ont les canacati la nation qui est tout comme dans un pays où ils ont insulté bah se moquer de nous partout dans le monde entier que les nations des jungle les jungle parce que ce que le monde balabala nanzela ou que pourtant, on saute on commence à me télémi ou prendre. Quel chemin prendre? Donc, maï bosso, maï kuna, au salim. Papa, nous allons aboiter, qu'est-ce que nous mais à venir à Polonais, Zambe Kangite, nous moyons les Kezate. Et nous allons tout que partout Congo Mobimba. Nous allons ça. Et nous pour la ligne, parce que nous cerveau. Tout ça va passer pour nani. Mais tu seras incapable de mettre au niveau de la population la biso outil pour te permettre bango et ça la communication biloko yaka va vivre mieux le corps dans d'autres pays pour nani. Batona bas nzamba keleki bango ba cerveau mususu. A keleki bango pour payer belo ke ma pays africain mais ce n'est pas vrai. Comment nous ne sommes pas comme ça? Pourquoi chez nous ça n'existe pas comme ça? Au moins, ça n'a pas cinéma, mais non. Au retard, base dans la politique, dans la religion. Oui, boum, ça va te cerveau. S'il vous plaît, like, ils ont bien. Donc, dans un pays, dans une nation, oyo, baka, sortez le monde. Moi, je suis congolais. Qui est la Congo, tout le monde. Ozanan, je suis congolais. Tu es congolais, oui. Pour moi, tu es congolais. Pour moi, je suis congolais. Oh, attendez. Moi, j'ai une carte d'électeur. Oh, carte d'électeur. Carte d'électeur, c'est quoi? Carte d'électeur. Mais j'ai identité là, ok? Carte d'électeur, c'est une carte d'identité. Carte d'électeur, il n'y a pas même de référence numéro que. Bah, qu'on mette ta numéro 1 et bien, si dans ton union, rien. Donc, on a identifié. On a identifié que mon côté na Congo, on a identifié. Mon côté. Quand le lecteur, sans référence, au côté ça nous voit pour appeler ça oui, quand le lecteur naïe, oui, et tout est la carte, soit quand le lecteur tanga. Oyeba, mamso adresse à Tchakutu, ayebi kutu ta adresse ango, donc moi qui ok, bon mais ma corps on va que doit viser bande konaye exact. Zambe na kaipamba tatu tata mpungutu lendo iza pasi tata kimango na tuonwa tana bana basondoko pays eza identité mutu moko taza enregistré quelque part ordinateur moko va afficher moko te ezali que non oui ministère intérieur bobenga non ministère intérieur sorry excusez-moi bonjour oui bon ça l'exemple hein bon la s'il vous plaît moko la bina lukana no numéro du ministère intérieur abenga l'administration oui bonjour est-ce que vous pouvez me vérifier l'adresse les codes parce que tout le monde est confidentiel mais les camotés mais kamebabo que non on a trouvé ici les codes de telle personne identité nangoyo est-ce que vous pouvez na niveau na bino l'administration bon peut savoir adresse là bon mais kana rien
otuli ba pena domo moni na zone mutawa comme na ye saka yonsa boy tout ça to moni ye abotama na Kinshasa date boy tout ça mais adresse na tout mona ngwate boko tela biso na ordinateur bo pesa biso adresse na ya za wapi ba yebite ministère intérieur l'administration ba yebite baza utimo to permettre ba identifier mutu criminel ko utane Congo Brazzaville ya lui ngala Congo la bête mutu ko les congolais ngala congolais bondimepe audi Rwanda ya ngala congolais bondimepe et non bon tout les non prouver nos congolais lingala parle balingala mais non lingala pas français il y a des chinois qui parlent lingala il y a des belges qui parlent lingala mieux même qu'on les congolais musuba uti ba province mususu uzumuna uzumuna c'est trop kende donc bazomona biso bandeko bocha lolendo te bamona ka biso bazoba moko na mukina ba esalamate aucun pays du monde bokende bomona situation na Congo que oboke na 4 coins Congo oh parce que na mboka même na France même ba mboka nyonso mokili kende na yo mona exemple longwe Kinshasa aucun na Ozaïr na carte d'identité na yo oko l'accès ba betaka ba kochina na nino oui identité de no bimi avanda ki wapi ba adresse na ye esika leka ki non ba identité no mobimba kuna na coin mutavani côté mususu avani bamusu na Bruxelles ake no stand ake na suka kuna même na kota vérifier ba ko betele nyonso eko bomba mais le côté mais pourquoi nous sommes incapables d'organiser ça, incapables de créer même des serveurs pour contrôler l'identité à bateau, identité zate et bon on besoin souverain comment bon besoin souverain non papa ça nous sommes souverains comment recensement bon ça comme colonie bah ça recensement je me souviens encore à l'époque à Mobutu il y a des gens qui passaient dans les parcelles. Il y a des fois, 6 mois après, bah nous retournons. Bon, combien de pango? Bah va de que j'entends qu'on note. Bon, le belanga ne le salamakawat. Kota le sigaboum. Le long recensement salamakawat. Bon, le belanga on sort là que non, papa santé exagère. Non, Bob Sangai, recensement, bon salakango, wapi. Bon, c'est là, bon, qu'elle encore dans l'élection. Est-ce que le recensement est au Senga que notre change la constitution? Pour ça, recensement en Mboka. Et si on doit changer la constitution, pour repérer qui est congolais, qui ne l'est pas. Et c'est derrière que ça facilité, et donc on aura bien pour la bino, pour la Kangabanguna. C'est ce qu'il fallait commencer par là. Le côté qu'on a pouvoir, et là, quand les pensées s'engagent pour ça, recensement. Quand il y a un congolais, il y a un zate, il y a un bénévole aux gens. Il y a un bénévole aux gens qui ont la carte d'école, Congo, tout le monde y a voté. Mi wala kima bango moko bano kanga biso bano luka yeba biso to banani ne bano pakata bango moko no voici là nous sommes pour nani bino moko yebe loko ndo c'est à dire que les habitants au bazar recensés donc dans la katia jungle on vit dans la jungle totale nande konaka ko le bango le contraire na éviter to zoko mona to mona oui bande ko téléphone ezali o koko bengi question na tuna ki lobby tokende naba changement de constitution tolbaki oui il faut changer cette constitution parce que ça a bisoté mais il y a des préalables oyo et sengeli que tokokende ba élection quand le pays est encore jungle la désordre tokende geni to changer constitution de pour bateau mususu mutu wasala groupe na côté na carte na congrès ou na carte de sika bazo composer constitution nous aura tazane étranger. Allez, qui masse. Et toi, qui n'est moi, donc, il faut nous mettre avant tout dehors. Michael, c'est la bino, papa Michael, déjà. Maintenant, merci la contribution de papa Nabiso, Michael, Moukobo. Alors, voilà, comme surtout la poste à la bino, Bobé, la biso numéro, Boyeba, qui est le balai, 0032 466 110 192 192 dans Souka. Ou 0032 465 883 052. Appelez-nous, votre téléphone sur les alliés, pour répondre, bino, tope batoa, yo, bino, nini, bo souhaité. Tona, tout le papa, l'équipe, tout le comment on a été.
aleki alobi na ye et puis apesi avi na ye pour mboka kongwere ya ye ya biso nyonso eza mboka na ngate ya biso nyonso contribuons ndenge tokosala po ete ata moko tozoloba awa bandeko mosusu oyo baza dans les affaires bacomprendre ke tala susi ya bandeko eza nini tina toyaka nango po ete tolobela bango susi na biso comment tokosala ke mboka na biso ezala susu te na sini toza nango oyo bazoseka biso à gauche à droite bazofinga biso. Ces gens-là se moquent de nous. C'est comme ça dit que oui, vous êtes nos amis, tous on a bino partenariat, et puis tu as besoin de bino tout temps de longo, bazoko sabino pour être battu, on a bako linga ka bino jamais, parce que bana boko qu'on a bango ba tirer bango un plan, ba conserver très bien, pour ba garder biso esclaves, ba garder biso niveau ya battu, niveau ba niama. Pour voyez que ceux qui biso to yebi to telemi France au tel matin quoi fight États-Unis fight Allemagne fight nous sommes profiteurs na minera biso na meto na biso pour te que tu na consent to luka na nzambe biso to mission ko nzambe pesa biso ko nzambe pesa bango te to tcha bango batala likolo biso to tala na se donc bango mais yibi bazo tala na se biso to tala likolo to sera likolo nzoka te nzamba tcheka na se connaissance bango bazanango bazo luka na se biso so luka likolo. Est-ce que vous comprenez ça? Toi na défaut obeto tala na se si nzambe atchaki yango biso so tala likolo. C'est la confusion totale. Nzambe atchaki na se biso bozo tala likolo bozo benga la likolo bo luka likolo nzambe bimisa mutuko na mapata bimisa tata ki mbangu bimisa mutu na mapata lobela biso non c'est dans la se bachele bino po bonga pom nzale sila botungisa nzambe te bolela nzambe te yoka sekra ngona achele bino na mabele eza mabele ka mérité les gens vont mal comprendre eza agriculture nous sommes mabele pêche eza mabele eza likolote eloko ne uta likolo kaka mai sera nzambe na mai nzambe na chaki bilanga na ngaya e na besoin mai sebe nzambe te nzambe matondo mai ya wala mupanzi na kongo mai obwaki na bilanga matondo na nzambe te ya Voilà, mes chers amis, nous sommes des coupables auteurs, co-auteurs de la situation que nous passons en RDC Congo, Bana, Bena, Congo. Aïe. Bana na biso ba retourna biso ba compte na biso bino. Bana na biso ba koko na biso ba tuna biso pas vous allez quitter. Là toujours ma camarade 1959. Tu ba koko wan ba kina 59 ba bunda ki. Siko ba bana na biso ba koko ba zalaki na 2000. Ba koko ba zalaki na l'air ba tuti ba zo menacer ba koko ba zalaki ndengene. Ba koko moko ba zoba. Ba botre ba bunagana te. Ba botre ba goma te. Ba mboka libanda ba Rwandais ba koteleki ba koko wana ba boteleki bango Goma ba boteleki ba Bunagana ba boteleki bango Bukavu ba boteleki ba tala soni oyo tokomona tozalaka te na bomoi me soni na batombo ya biso ekozame ba koko ba zoba ba koko ona ba cimetière ba koko ba bazaki n'époque wana tele ba boteleki biso mboka ti notre buna bitumbo fote ba koko yote. C'est sérieux. Tout c'est comme c'est du sérieux bandeko bana so. Baker na bino matondo na baker na bino. Matondo ça na plaisir na mona ke solo ona za koloba ezo kota biso na kata mitema na kata na mito ya koyeba ya solo ke essayer na biso to sala quelque chose pour te sauver nation ya biso. Eza mutu soute. Nation na biso. Matondo ba like na bino bobo ça na pété ba chat en direct. O tselanga taka moi 10 euros, 10 dollars et que ça la plaisir. Tout le monde achète en direct. N'de quoi tché. Et ça la bolingo. Yango wana. Pour permettre le biso de foutre l'ango courant, de foutre l'ango internet. Yango wana. Faut contribuer biso noso. N'a pas contribuer. Na on a zolo bela bino pour te sauver nation et sauver bandeko. Yo zolo ba te vanika nien aux années. Mais ça la caractère fort que to continue comme baka. To ça la besoin ba contribution na bino noso. Matondo pas no mama na biso ano sakweno. Matondo pas ya papa na biso Michael Mukobo. Voilà oyo matondo ya bande komi bale o bakansi biso na semaine oyo. Nzamba pambola bino. Matondo.
Voilà, bandeko, bakoko na biso ba autorisation question, toujours qui pouvoir, mais toujours qui indépendance, tout ça là le côté, et que ça passe mingi za sone mingi poete, ya solo, tout tchaki mboka na kati na trahison, lelo, bana, tout tiki bango na balabala, bana bazana balabala na ba machette, bana bazana balabala na ba machette, ba tata wana l'époque wana, bakoko na l'époque, ba tinde ki biso na balabala na ba machette te. Et c'est voyez bien, Bondeko, Totieka, allez, tout son gris, génération 50. N'importe quoi, vous avez ma machette. N'importe quoi, vous avez ma machette. Machette, vous avez ma balabala. Non. Génération 60. Machette, vous avez ma balabala. Non. Génération 70. Génération, machette, vous avez ma balabala. Non. Génération 80. Allez, Wana, déclin bandi. Allez, Ebani Kokota, Banani. Kakana Katia génération, yo, to leka. Biso bato comme si bana wana na balabala pona le koso na biso kimoyini na biso to tiki bana na balabala nga pasteur na bi mwana zandoki benga na ye papa mama benga na mwana zandoki mwana nani oh mwana ya nièce na ngai oh mwana ya petite sœur na ngai ya cousine na ngai akufa mais yo nzo hôtel malheur na yo benga na ye mwana wana kena porte na mire avec le côté la pimbo. Moi, on a qu'un Kinshasa, à quel luka machette, à comme Kuluna. Faut y a pasteur. Pour n'ani pas moral na you. Parce que mbongo ya bono, oyo, lero benga mono na pasteur l'ingyo mingi pas sur la révélation, yo benga la mona wana ndako. Bien renir bino, te pasteur a kaboli bino. La religion sépare les gens. Religion est séparable. Et kabola ma famille, et kabola ma bota, religion. Politique et kabola pi. Bilo kana mi bale yango wanande mutizo bloqué biso. Aliénation mentale. Faiblesse collective. Cause yango bilo kana mi bale. Voilà bandeko bana sommet kolo Congo ya soloté ba principe oyo ya ba barbare impérialiste ba yaki nango na kati na bele kolo Congo oya ko salaka ba guerre ko exploiter ba population ba mboka ebele ko tia désordre ba mboka ebele ba pillage ba nini nyonso ba massacre ba pédophilie ba nini na kati na mokili mobimo boyebi yango voilà mes chers amis franchement nazolo ba toza ba réaliste total des choses en face de nous total lelo ba ba ira ki bisango. Comme ils sont pauvres, très pauvres, sans esprit. Les gens sans esprit, ton esprit t'es. Pour que vous ayez un bateau, vous avez un bateau, vous avez un bateau, vous avez un s'il vous plaît, de côté raisonné, total nano, ndengenini, alors, biloko nyonso, biso moko, tout ça va complice, biso moko bandeko na, biso moko, ba frère, na biso ba sœur, tout va complice, il y a malheur na biso moko. Alors, to mécanique ko tala ndengenini, to ko sala ke po ete to longwa, na kati na complicité wana, oyo, et sali ke biso lelo to sambwa, na kati na mokili. Matondo na bino. Alors, voilà bandeko tokei na kati na partie moko ya très important pour te toyeba la carte de mituna biso pourquoi sommes arrivés là et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour te koluka bo solo et sengel to kimela na bokoko na biso to kimela na tata mpungu tolendo les vrais nzambe mpungu tolendo kalunga to lukai dans le vrai soko lukiye ko kota na kati na bolingo wana ya mabele na bolingo wana ya bandeko onyo ko bandeko te. Tala lelo bandeko zoleka na kati na monde entier bomoni tanto banoko lo bandeko bele bandima kingate bakanse lokuta est-ce que lelo nana ko beta tolo ke oui nana ko récupérer mbongo na Dubaï nani na kati na bila ko lo bakano moi j'ai mis l'argent là-bas na Dubaï na Kenya c'est fini bomoni marba na nganga c'est fini partout au tika mbongo bitumbe zo kota mais ce qui mbongo c'est na bele na biso na lobela kabino na loba na insista bandeko bobenda bambongo na bino ezonga bandeko kutuma kasi lelo na koloba ke no récupérer mbongo bobisanga na o artisa capable alba ke non oui dans telle banque boyoka beaucoup d'informations makambo zo leka kuna na Moyen-Orient boko mona pena ke makambo yo mbongo na ngeke ba mingi ba mela wa poison ba se suicider boko jango so na ko pesa binongo eke on va justifier on la nini na guerre
Nous, en français, le moment que non, j'ai mis l'argent dans votre banque, j'ai besoin de récupérer cet argent. Non, on peut ça. Non, on peut ça. Les Arabes américains, dans les pays arabes. Non, on peut ça. Binombongo. Voilà. C'est fini. C'est parti. C'est parti. Vous voyez? On dit, minga. Bande ko bo sanga ta baker ko ba like. Baker wana pote na loba ki yango na ko système okeba. Boko perdre nyonso. Bondi makite. Allez. Tokende totala nini eza koyena biso liboso po ete kachopa ezali ya biso esenge na biso peke toluka ndenge nini tokoyeba kokumba ekolo Congo na biso na ndenge esengeli. Allez, Dubaï, la ville du luxe et des gratte-ciel. Oh, tokoyela bango après pour au moins partie tokoyela bango après to bombi yango nani tokoyela bango après Dubaï wana bako d'Ivoire ont été bako mona ngonde après tout le canal tout le bino image yo to bombe la kibino na mokolo lelo. Le bateau de l'Éthiopie émigre vers la région du Nil. Vers l'an 4000 avant l'ère du poisson, Djibouti atteint son apogée. Science, spiritualité et politique y sont unies. Plusieurs événements se succédèrent, dont une réforme spirituelle en 1351 sous le règne du pharaon Kenatou, Akhenaton. Après la mort du pharaon Kenatou en 1333 avant Jésus-Christ, ses disciples furent pourchassés. Ils quittèrent la terre de Djibouti pour se réfugier en Éthiopie. En l'an 220, sous la dynastie ptolémaïque, le grand Nganga Mbemba Zulu, choisi par la divinité Mwanda Congo, devint le guide du peuple Bakongo. Il rassemble les clans dispersés de tous Bakongo en Nubie, en Gipiti, en Mandian, à Kana et en Éthiopie. C'est ainsi que les trois clans Saku, Panzu et Zinga quittèrent l'Éthiopie et migrèrent vers Katiopa Diabanda, appelé Katiopa du Sud, guidé par Ganga Bemba Zulu. C'est ainsi qu'ils arrivèrent dans le Zimba. Dans le Zimba, le peuple de grande taille Bakongo s'unirent aux Pygmées. De ces unions naquirent un peuple nouveau, les Bantous appelés les humains. C'est ainsi qu'ils perdirent leur pureté. Les humains, l'union des Bakongo et des Pygmées produisit les Herero Bachelele de la Namibie, qui parlent encore les langues semblables à celles des Pygmées. À la mort de Bemba Zulu, l'archange Mwanda Congo consacra Kulu Isanusi, qui devint à son tour le guide du peuple Bakongo. Les Pygmées sont les premiers habitants du Zimba. Nos ancêtres venus de l'Éthiopie y demeureront jusqu'au passage de Zondo, une entité mystique dotée de pouvoirs surnaturels où les Bakongo perdirent le Ségélé-Bélé, le sabre sans manche, symbole de savoir et de pouvoir. Cette perte déclencha la dispersion des Bantous. C'est ainsi que les Bantous repartirent sur de nouvelles bases, réapprendre après la destruction du potentiel acquis. Les Bantous commencèrent à se poser des questions sur leur existence. Ils s'interrogèrent sur le Selokolo, le lever du soleil, et Diamonu, le coucher du soleil, qui constituent les bases des connaissances sur l'astronomie et la géographie. Le cycle du soleil révèle aux Bantous des choses liées à son existence. Partie de Zimba, les Bakongo seront guidés par la grande prophétesse Mama Bangala, Mabenevoa, une créature mi-humaine, mi-divinité à 9 seins, envoyée par l'archange Mwanda Congo. Voilà histoire wana bozo koyoka ke nakala bakoko na biso bakoko na kala batanga kite mais boyoki ndenge bakumba ki mokili bazalaki na puissance mosusu bazalaki donc moto mokili mobimba ebanako banga bango mais tokomi na niveau ya boyeke balongola biso même puissance wana bapesa biso mosusu mpona nini po tolanda baegrégore tozalaki puissant okolobaki donc mbula konoka te mbula enoki te tata ndenge mbula enoka puissance wana tozalaki nango ekenda wapi bolandi bodefa oyaba Illuminati baframason batie biso mobulu bayele biso mbongo bayele biso faux or babi nyonso na kopesa yo nyonso ya yo. Tout ça c'est toi. Bazokosa bana, bakosa bandeko. Yaka para biso. Mikolo eleki na lobaki yango. Yaka para biso zo bomengo. Mais bomengo nde yo déjà zo bomengo. Yo muntu oza déjà qui dit muntu. Oza déjà bomengo bonheur. Tena bonheur bani même na poso na yo bonheur.
mélanine eza na poso na yo ozoluka tetete nalongo lango ezogene ngai o mais bonheur yango wana nyonso eza ya yo mélanine nyonso bapesa yo suki nyonso miso nyonso bonheur na bonheur oyebi na yo te topesaka toli na bandeko nyonso bayokaka oyo azoyoka na ye te toloba nini tata azoyoka makambo nyonso toza koloba ayebi ke makambo nyonso toza koloba ezali mpo ete totya bino na nzela tolakisa bino bobiso mpo ete bobiso wana ekosenga mpe ekozala malamu mpo na bana na biso mpo ete lobi. L'Afrique n'était pas sauvage. Messieurs, dames, installez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une simple histoire. On parle de la plus grande omission des livres d'histoire, l'Afrique avant la colonisation. Parce qu'en 1884, à Berlin, quand l'Europe se partage l'Afrique comme un gâteau, elle raconte un mensonge, que l'Afrique n'a pas d'histoire, pas de civilisation, pas de culture. Faux, totalement faux. 8e siècle, empire du Ghana. Pas le Ghana actuel, un empire immense, du Sénégal à la Mauritanie, si riche que les chiens du roi portent des colliers en or. Oui, vous avez bien entendu. Le Ghana contrôle le commerce de l'or, du sel, de l'ivoire. Les caravanes traversent le Sahara, direction le Maghreb, le monde arabe, l'Europe même. 13e siècle, empire du Mali, Soundiata Keïta au pouvoir. Puis vient Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire. Son pèlerinage à la Mecque cause une inflation qui dure 10 ans, juste à cause de ses dons. Tombouctou devient un centre intellectuel, des universités, des manuscrits, des savants. On y enseigne l'astronomie, les mathématiques, le droit, la médecine. 15e siècle, empire Sangaï, le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest jamais existé. 1,4 million de kilomètres carrés. En Afrique de l'Est, royaume d'Aksum, une des 4 grandes puissances mondiales, avec Rome, la Perse, la Chine. En Afrique australe, Grand Zimbabwe, des murailles comparables à celles d'Europe. 13e siècle. Égal à égal, au début. Mais tout ça, on ne vous l'a jamais dit. Pourquoi? Parce que pour justifier la colonisation, il fallait effacer cette histoire. Il fallait que l'Afrique soit primitive, sans civilisation. Et réécrit l'histoire. Parfois, le plus grand crime, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on efface. Cette vidéo est la première d'une toute nouvelle série sur les réalités de l'Afrique avant et pendant la colonisation. Ce vide dans notre histoire qui retrouvait sa place dans le cœur de tout Africain. Vous découvrirez tout ce qu'on ne nous a jamais appris dans les livres d'histoire. Alors, voilà. Alors, voilà, tant toujours ils nous ont caché beaucoup de choses pour que ça puisse être quitte. Pour que ça puisse être zéro. Zéro. Que non, non, non. Moi, je suis venu là parce que vous n'êtes pas dans l'histoire. Oh. Vous n'êtes pas dans l'histoire. Mais l'histoire, c'est nous. Quand on dit au monde, déjà, l'histoire, c'est ça. Pour le début du commencement, c'est ça. Il y a du thème, vous n'êtes pas dans l'histoire. Quelle histoire? L'histoire est montée à sioniste. Vous continuez à Catalibou. L'histoire montée à sioniste, vous continuez à la religion. Il faut qu'on dise à Israël. Oh, Israël. Mais comment ça? C'était créé quand? En 1948. Mais comment? L'histoire est barrée en 48. On a bino ba juif. Et c'est mon côté la carte le boulot on a bino ba maman, bino ba ndeko. Likola ko luka yeba mi théologie, na kena ko tanga théologie ko na yeba ba kosi on a carte kuna. Que non, Israël, peuple de Dieu, né et créé en 1948. Tu dois être malade. Tu dois être vraiment malade pour croire à ces histoires-là que tu enseignes les autres. Tu dois être vraiment malade pour me tourner la tête. Mais je vais enseigner ça, ouais, je vais lire. Mais quelque part, je dois lire les écritures anciennes, n'est-ce pas? Et dans ces écritures anciennes, pourquoi, quand on parle de l'ancienne, on voit le début du commencement du monde? Quoi? Il y a l'homme noir. Pourquoi? L'histoire est commune à Katiwanate. Pour les bananes à yote, même dans l'Ancien Testament, Baba ne kolobake ben à Congo. Congo, tata nzambe mpungu toledo, tata kimbaguda, pour les babana ngote. Faut raisonner, non? Il faut raisonner, ma tata, on fait la miso. Et c'est la miso pe à solo. Si vous avez un bantu batu ya solo na mokili, vous faites la miso. Vous avez si un tour au Kenya. Pour une bako, ça pendant longtemps. Et les lots air du verso, le côté Syrie, et on toujours le belabino. Comment vous êtes dans le couta? Pourquoi vous êtes dans la carte de poisson?
Tu veux le bino, bobenga bankoko na bino, boboy, bobene tataki mbango, boboy, te, biso wana te, biso wa komela biso na mukana komela yo, e utawa, koko no mota komaki yango. Ba komaki ngo ba sala guerre na mukini. To resona ka peko, pour resona s'il vous plaît, vous allez battre ko. Pour vous monde ça biso passe. Pour vous monde ça ga passe ko le bela ka bino, kundele la ka bino makamonyoso. Oh, Dieu. C'est triste, hein? Vraiment c'est triste. Ça sera pas si que le reste connaît qu'on le bat bazo tika la kana kat no bongi wana etalibino ngana zoko loba na lobby eleki yo lobby kete et tika nango matalio. Allez, toke wap toke na événement o ezako le kana kat na mukili. Allez, on démarre. Toke na kat na communauté européenne. Ba penser quoi la kat la communauté européenne pour être makamoni sa ko leka na kat na sorry. Alerte info après l'Espagne. Bon, voilà. Bolibisi. Tolukana Yango. Toyoka. Un de nos soldats, une de nos armes pour la guerre de Trump en Iran. Nous devons faire comme Pedro Sanchez, dire non à Trump. Trump a choisi pour allié Netanyahou, un criminel de guerre, responsable du génocide à Gaza. Et Trump a décidé d'utiliser la force brutale en violation de tous les principes du droit international. Et le résultat, nous le voyons. C'est l'embrasement sur toute la région. C'est le chaos. C'est l'histoire qui, une fois de plus, se répète. C'est nous, les Européens, qui voyons déjà flamber les prix du gaz et du pétrole. C'est nous, les Européens, qui sommes les premiers exposés au risque de représailles terroristes. C'est nous, les Européens, qui voyons l'instabilité à nos frontières. Notre pays doit tout mettre en œuvre pour faire cesser au plus vite cette folie meurtrière. Pas un de nos soldats, pas une de nos armes pour la guerre de Trump en Iran. Nous devons faire comme Pedro Sanchez. Voilà la carte parlement européen. Voilà Batubatombo la carte parlement que Baboy Makamouya Trump Oyo Areko Sabango la carte à côté mélanger monde mobiba la carte bitumba. Et là on dit déjà qu'on est la carte na Moyen-Orient, donc ils ont la manipulation. Maintenant France, États-Unis d'Amérique et Israël, ils vont manipuler les autres peuples du monde pour contre la carte de conflit. Heureusement, nous sommes à l'ère du verso et de la vérité. Maïla Bango, si les poètes va payer, on va détecter Bango que non, c'est des mensonges. Tout ce qu'ils veulent faire là, c'est pour avoir contre la carte de conflit. Nous, on ne va pas dans leur conflit là. Il y a un conflit là, il y a Kenya, à Banaka, on se voit puis Toboy. Donc, c'est compliqué pour la guerre. Personne ne connaît l'auteur. Un plan israélien pour entraîner le Golfe dans une guerre contre l'Iran. Voilà. Les agents du Mossad arrêtés au cœur même de Riyad et de Doha. 4 événements majeurs attribués à l'Iran, niés par l'Iran et niés par les pays ciblés eux-mêmes. Alors qui a frappé? C'est là le cœur de ce qui se passe aujourd'hui, au 6e jour des opérations militaires américano-israéliennes contre l'Iran. Nous sommes le 5 mars 2026. Et le tableau qui se dresse devant vous n'est pas simplement une guerre entre deux États. C'est une grande partie d'échecs, où les pièces sont déplacées par une main invisible. Quand la partie se termine, tout le monde se retrouve perdant, sauf un seul joueur qui dirigeait la partie depuis les coulisses. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons revenir à ces 4 événements qui ont secoué la région et déclenché une vague d'analyse précipitée. Le premier événement fut l'attaque contre l'installation de Ras Tanura, l'artère pétrolière vitale d'Aramco Saoudi, en plein cœur du royaume d'Arabie Saoudite. Dès l'annonce de l'incident, le nom de l'Iran s'est retrouvé en tête de tous les titres, et les analystes se sont empressés d'expliquer les motivations iraniennes et de dessiner des scénarios d'escalade. Le deuxième événement fut un missile qui a ciblé la base aérienne cette base militaire britannique stratégique en Méditerranée orientale. Le troisième événement fut un autre missile repéré dans l'espace aérien turc en direction de la base américaine d'Incirlik, comme si quelqu'un avait décidé d'ouvrir plusieurs fronts simultanément. Et le quatrième événement fut l'attaque contre des infrastructures et un aéroport en Azerbaïdjan. 4 événements, 4 pays, et un seul doigt pointé vers l'Iran à chaque fois. Mais ce qui a provoqué le véritable séisme n'était pas les attaques en elles-mêmes, mais ce qui est venu quelques heures après. L'Iran, qui n'hésite pas à revendiquer ses opérations contre des cibles américaines, et les annonce avec clarté et assurance, est sorti pour dire d'une voix claire, sans ambiguïté aucune, nous n'avons pas frappé l'installation de Ras Tanura, et nos missiles n'ont pas touché le sol saoudien dans cet incident. Le peuple le dit, surprenant. Non seulement l'Iran a nié avoir ciblé la Turquie, mais Ankara est elle-même sortie pour confirmer que le missile opéré dans son espace aérien n'était pas iranien et n'était pas du tout dirigé vers la base américaine. Quant à l'événement le plus frappant,
ce fut le communiqué officiel britannique du ministère de la Défense à Londres qui a affirmé de manière non équivoque que l'Iran n'avait pas frappé la base d'Akrotiri et ne l'avait pas ciblée. Il en fut de même pour l'Azerbaïdjan, que l'Iran a nié avoir visé lors d'une quelconque opération. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez calmement. Devant 4 attaques niées par la partie accusée et niées par les pays ciblés eux-mêmes, aucune partie dans l'équation n'accepte la première version des faits. Voilà. Qui a tiré ces missiles? Qui a lancé ces drones? Et voilà, le peuple dédié. Pour répondre à ces questions, nous devons suivre ce qui se passait en même temps sur le plan médiatique. Voilà, mes chers amis, alors, voilà, nous avons affaire dans ce monde. Quand est-ce qu'ils ont commencé à mentir le monde? Quand est-ce qu'ils ont commencé à manipuler le monde? Leurs médias, et c'est là qu'ils vont manipuler les autres. Alors, manipuler le monde, le monde à 4 pour être bazois. Oui, à l'origine, pourquoi les Israéliens créent parce que bazana objectif qu'on a récupéré pays où l'Union soya pays à Moyen-Orient. Donc c'est-à-dire que bazo quand ça bitumba pour être récupérer minerai na pétrole na bango contrôler yango. Donc c'est-à-dire que les bazo botra mboka pour être pétrole wana eza wana et servir na américain pour être gagner. Ozomona o ezani peuple va vendre na bango na calme na mboka na bango bozo na bango guerre. Et de l'autre côté, même ma religion. Non, vous, il faut bien prier. Restez là, priez. Oui, Dieu viendra pour vous sauver. Restez là. Et vous aussi, allez, vous priez aussi. Hein. Donc, peuple africain, comme nous sommes trop naïfs, pourquoi même la sionisme, même la religion. Même la on peut être distraire le buisson. Pour ça, on va tomber, sur la vérité. Donc, vous créez tout le monde pour contrôler le minerai à battre. Congo pour contrôler le minerai na biso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à avoir des outils pour nous soyons la biso na Congo. Pour des outils, on endormir le biso. Les gens endormir le biso, ils ont par où toucher. Bendeko, nous avons contre binote soi-disant religieux. Mais tout le lucrato est dans la réalité. Qu'est-ce qui se cache derrière l'outil? On va même la bino. Est-ce que l'outil wana et donc même sa biso na kati na mboka notre benga na outil wana c'est ce qu'il faut matondo bakene ba like na bino na bozo vona nie bato avec kuna bazo le bazo mona ba titre boye pale bazo au final tu fongola na miso ko fongola miso pour te ndeko yeba ke non qu'est-ce que je dois faire bana nanga ba kosala nini non fongola miso te ka pour te to gagner mbongo to za mbongo mingi mbongo to kena on nulle part. Mais surtout, boto bateli mabele na biso na makambo na koloba nzaba ko za lokumu tata ko za lokumu tata kimbangu na tuna ko sepela bi bana na ngai bazo la sabandi ko na bango nzela poti bitumbo biso to bandaki to tikaki yango to tikela ki bango balala na bango pongi esala bango pasi po bango bandaki bitumba babengana ki bango biso to cohabiter na bango. Mama qui pas envie d'andona abanda ki bitumba alobela ki bandeko soto ndimi bato yo soto ndimi religion na bango soto ndimi ko yoko bazo loba to sala boy akosa ki yango tuzomona to mo liana bo basoni le contraire ya mama qui m'invite à lobaki bo croire na yo bien bo croire na été bo to na bino moko. Voilà bandeko bana somme kolo Congo toza wana poete to milakisa nzela o nini sikanto ko tambola to chama kolo poete ozo ya liboso na biso ezali yama sécurité poete biso mo esenge na biso to yeba bozindo nango ndenge nini to ko sala poete to sauver nation na biso Congo na kati na Moyen-Orient bandeko na ngai eza ya koyinda opesi mbwa boy. Alors oeza koyinda kuna bandeko lance la seconde phase et élargit les cibles américaines. La tension vient de franchir un cap brutal. Le porte-parole de l'armée iranienne annonce l'entrée dans une seconde phase des hostilités face aux États-Unis et le message est clair. La guerre change de dimension. Selon Téhéran, l'heure n'est plus seulement aux bases militaires ni aux positions de soldats américains. Désormais, les infrastructures économiques liées à l'influence américaine dans toute la région deviennent des objectifs. Banques, centres commerciaux, intérêts financiers, réseaux d'affaires, ambassades, tout ce qui alimente la puissance économique soutenant
Maintenant, l'architecture stratégique de Washington au Moyen-Orient est placée dans la ligne de mire. La logique affichée par Téhéran est simple et radicale. Si l'Iran subit sanctions, embargos et pression permanente, alors aucun espace économique lié à ses adversaires ne restera à l'abri. Cette annonce marque un changement dangereux, car frapper l'économie, c'est toucher le cœur du système qui finance l'équilibre régional. Derrière ces mots se dessine une stratégie, rendre la présence américaine trop coûteuse pour rester durablement dans la région. Frappe totale. L'Iran lance la seconde phase. Alors, voilà, c'est une série. Donc, ça dit que l'Iran a décidé, tout le monde va aller, mais il faut comprendre. L'Iran a décidé, non, ce n'est pas seulement par base militaire. Maintenant, toujours attaquer l'économie. Bandi, banque. Espace nyonso bango ba créer qui peut esa fierté na bango ba américain na Moyen-Orient tout o ba Dubaï ba nini nyonso bazo ko détruire yango. Imaginez-vous tout le balelo bazo ba bombarder ba banque ata ba bimisa ki ba mbongo mon frère t'es 5 millions t'es 5 milliards mais tout est parti en fumée. Mais est-ce que comment même yo moko comment ça courir dans tout là mukolo ndako ne ziki moto o tune non na chaki pantalon na ngai pai na yo il faut être malade faut être malade pour ne tourner pantalon no bomba na kata ndako na ye pour moni ndako za ozika o tuna wa bitu. Vous comprenez ça? Donc c'est là où to komi lelo maloba na ngai nganga tango na bana ko loba bande ko ndima kite est-ce ba bimisaki est-ce que ba tikaki na ndivite pour biloko wana eza ba bien malaki ekeye na moto. Vous avez perdant. Nous sommes tous des perdants. Bino kate biso nyoso po Congo est perdant. Pour être mbongo kinoko tika kuna mbongo eziki moto. Mbongo na bino eziki moto. Boko senge pa ya nani. Voilà la situation, toujours qu'on est canaux sikoyo, voilà, oh, tak papa, c'est la mano le bino, oh, bo finga kiye, oh, le bagage que, tika makamuno wana, le lo, na kalisi, bisika bo zama le ah, tato à moi la mon sika, et que, l'argent est parti en fibé, c'est fini. On est le roda, c'est ma brique wana mbongo, et ça bombo wana, et ça pour la paille. Voilà bandeko dans ce micro Congo, voilà la situation oyo eza koleka kati na Moyen-Orient, eza ya passe mingi ya koyeba ke solo bato oyo babandeko zela bakante ke makambo ko saraka ndenga liboso lelo bamoni makambo ebezi. Document à l'appui. La riposte de l'Iran aurait tué 6 généraux israéliens, 32 agents du Mossad, 78 du Shin Bet, 198 officiers de l'armée de l'air, 462 soldats, 11 scientifiques nucléaires, 423 réservistes. Silence chez nous. Boyoki, boyoba kufukuna, boyoba kufuna boyoki, bolanda ngo bien. Selon une source fiable des renseignements russes, document à l'appui, la riposte de l'Iran aurait tué 6 généraux israéliens, 32 agents du Mossad, 78 du Shin Bet, 198 officiers de l'armée de l'air, 462 soldats, 11 scientifiques nucléaires, 423 réservistes. Silence chez nous. Voilà. Bakei. Batiaki tebena Iran. Le lot va comme senga na ba coulisses que non, va négocier c'est le fait et non la paix. Ba Iranien ba lobi pas question au finish. La guerre au finish. Parce que bah, il y a que non, vous êtes toujours comme ça. Bah, moi, qui sait que c'est passé en Ukraine. Bah, non, c'est le fait. Tu vas à moi, pose-moi. Bah, non. On y va jusqu'au finish. Voilà la situation qui se passe au Moyen-Orient. Bandeko nangai eza kuyinda nazo ko répéter toujours na bandeko na biso obazala kati na Congo. Situation zo le kana kati na Moyen-Orient. Vous pensez quoi? Na bano le bino makambo bambongo nyonso wa tshulu ba bananga nganga awa nazo loba na moment oyo biso ba faible. Je répète encore na ba makambo ya constitution to leki na ko constitution bandeko boko benga ba benga kité sawa o wa benga ki c'est bon merci. Alors toye sikoyo na makambo ta ko loba ce qui se passe au Moyen-Orient, nous sommes tous visés. Voulu ou pas, de près ou de loin, nous sommes tous visés. Vous pensez quoi? Restez toujours dans votre position là, croire toujours à ces Américains là, au bazar le lot affaibli, oyo,
Bon, on va promettre que Bino, que oui, ils vont vous donner l'argent en échange, 500 milliards. Est-ce que vous pensez que 500 milliards, on est comme Bimal Sous? Beaucoup de gens, vous raisonnez, tout raisonnez, tout ce qu'ils ont promis, je savais qu'ils ont simbaté, qu'ils ont pesamaté, exacté, et qu'ils ont alakaté. Mais en ce moment, nous parlons. Vu la réalité à ce qui se passe au monde, faut-il encore commencer à croire à ces accords? Oh, Baloba, les accords signés, mais les Rwandais sont là chez nous. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous, les Bénin Congo, nous-mêmes, tous des choses sérieuses, avec nos populations, te faire comprendre, te faire passer le message comme il faut, dans la population nyonso, et en ce moment, qu'est-ce que nous devons faire? Tout ça, la consultation. Na bateau bazala bolingo ya mboka. Pas aux escrocs, aux aventuriers, voleurs. Oh, bah, on a besoin de profiter d'une opportunité comme les politiciens. Le moment est là, il faut en profiter pour être dans la commission pour gagner l'argent. Non. Il faut bateau maïe. Oh, bah, non, on a besoin de sauver la nation. Comment il faut sauver la nation? Dans le moment où déjà 6 jours, 7 jours, une semaine déjà, vous pensez quoi? Vous attendez qu'il va récupérer pour être sauvé Bino Bundela Bino? Est-ce que vous avez bien compris la question? Vous attendez que les Américains, comme ils ont dit, ils ont donné l'ordre. Attendez là-bas. Mais on a dit, attendez, c'est le fait. Nous allons retirer tous les militaires. Mais ils sont en guerre là-bas, ils sont très occupés de la guerre. Où ils sont en Moyen-Orient. Et là, les autres bateaux vont nous quand ils banga américains, que bazo banga, bazo côté bataillon, 3 bataillons déjà chez vous. Est-ce que vous croisez beaucoup attendre les Américains, attendre avoir les avis des Américains avant de chez ces gens-là? C'est ça. C'est ça, c'est la question qu'on se pose. Toujours il y a nos acceptables. Pour être tata qui mbanga donc fongo la biso bongo. Bongo ya koyeba. Bongo ya koyeba ko lakisa bande komisusu. Oh, ils ont bima. Tata zo koloba. Bankoko baza koloba. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour réagir? Pour abolir qu'on fasse ma contrat wana. Qu'on va oui, fini. Restez là chez vous, nous sommes chez nous, vous exploitez Bissomi. Vous avez de tous ces pays. Regarde là comme nous sommes, là où nous sommes maintenant. Vous le verrez clairement. Masse populaire. La population, la masse de Koloba. Pouvoir de la population. Population Koloba. C'est fini. Mais mon cher, les stratégies, c'est bella comme ça là. Oh, Bana Mama Congo. La stratégie, ils ont belé en ce moment. Oh, et qu'on monte à main et mon kilebangi peut biso. Oui, alors papa, le sako, encore une fois, il paye na yo. Na kanti maloba yeli yo. Maloba paye na yo. Le sako papa, ça y est là. On a moni bande ko baza frileux, mali, le baza ko ben la tie. Ouais. Ouais, vas-y papa. En tout cas, la moya lelo, Congolais a yebi que Américain aza ennemi numéro 1 à Congo. Aza nalo bazoba te mais aza inconscient. Ouais. Premier ennemi Congo ezali ba américain. Toko répéter ngo. Combien? Merci papa. Merci Matondo. Likambo allez-y, allez-y. Tiens encore le temps. Tiens encore 2-3 minutes. Allez-y. D'accord. Conflit à Congo na ba américain et banda depuis l'époque il y a savant Einstein, l'époque Eisenhower. Einstein a comme il y a un président Eisenhower, n'a plus mal que ba allemand ba lingi ko chama boko na uranium à Congo. Celui ba allemand bazu yango liboso ba ça la bombe atomique avant ba américain. Au moins banda wana américain à Kanga Congo lokola propriété privée na
Vous comprenez? Donc, jamais Américain a outil Congo. Oh, il va se cosa, Kagame, signé, tout ça. Et ça, le Kuta, Américain, bazar le Rwandais. Oui. Merci. Bazar Bango. Félix, bazar dribbler Félix, bazar dribbler les Congolais. Tant que tu connais le Cambo, tu es ennemi numéro 1 des Américains, pour que ça passe la bombe. Matondo lilobana yo vraiment et bête na place pene fallait betama. Voilà. Tout le Congo mikolo nous te répétons mikolo nous sommes l'ennemi numéro 1 ya Congo dans tout là. Les Américains et la libre allemand. Parce que au moins ba mettons nous sommes Mercedes Benz. Oh Audi, Opel, ba voiture on so ba allemand ba saraka, c'est ton pays. C'est que nous avons exploité le pays nous sommes numéro 1 au monde. Mais à un niveau, au monde niveau raciste. Vis-à-vis de Congolais, bandi makate, bandi Congolais. Mais va dépendre de biso. Mais tout le monde, même des années 60, 62, na Congo, qu'on a un grand lac, c'était les Américains. Plan, projet, banda, calé pas Américain, allemand. Allemand, américain, anglais, bango nous sommes des noms bazar 4 mais biso to yeba te toujours quand tu kana banguna quand tu viens pour me protéger. Il va te protéger en quoi, papa? Ils vont vous protéger en quoi? Bako protéger bino na nini? Ce qui kaka les les kamou ya ba stratégie du tolobaka. Ya makanesi mutu fait ça là. Batu mutu fait ça donc ce qui na bateau ba teremi mokili bemi ko ninga na partia ba bateau ba teremi ko allo ndeko lo sako pa na yo ndeko na kanti ba ndeko bazako yoka yo matondo papa ça tata zambe ba fungu bendo mato banza ko ba bongo mongali mungu baba mato kalunga ingeta matondo na muziki bangu ya tungulwa mato matondo na mama kibambi dalona matondo na bakaka yetu ya bei na Congo papa Sahara ingeta donc ngane eko de bonne fois ni kwa constitution parce que la mécanique ko malobi ben il y pas la constitution les analyses trop tard. Peut-être tout le monde a dit en direct. Ouais, tout le monde a dit. Sur le bâti. Papa Sahara là. Donc, nous, le bâti, on dit qu'il faut que ça va pas y aller. Va pas y aller, il faut pas aller dehors. Tout sur la entre biso la biso la bien à côté. Ingeta. Donc, il faut pas la biso, tout le salon entre nous les Congolais. Ingeta. Pas tout ça, ça dépend. Il va pas établir les Congolais. Comment mutawuti ya libanda aya pesi bino mutindo bideko ba Congolais tellement ba isme ba fanatisme et bazola na bango ba libanda bazoko yi ba bosa ni kibango manipulation manipulation et deuxième chose papa ça le dit tant to ça la biso to ça la intérêt déjà dit et comme le mot le bali que comme kibango ça molingo bideko pe isala ingeta et donc molingo est appelé commandement. Mais pourquoi nous sommes à Congolais tout le monde a battu? Et c'est ça, papa, ça veut dire que comme tu me dis la question de ton humanité, tout ça, la vie, tu veux tout le monde côté. Parce que la team, la banane, la musique de votre il est temps de changer mentalité, de changer comportement, et tout le monde dit la moko et ma Congolais, sur la tigre, il est temps, papa, ça. Matondo, voilà, et puis, c'est vrai. Bolingo si la biso nana comme ça biso banguna que yo linga mususu musa linga musute la religion de concept ça quatre la division batu be ba yeba kangote religion est la base ya division partout dans le monde entier ba créer on peut kabola ba population ba créer qui religion ou dans nzambe te na le bela kabino ba mama ba tata religion ça n'a rien à voir avec spiritualité. Rien, donc ça dit, et ça, le comment est que c'est religieux à la gauche, spiritualité à la droite. Et ça, n'a mon côté. Et tant qu'on le rappelle, c'est la mon côté. Voilà les gens qui ont besoin de le couteau, mais le but est et c'est le Nzambe. Nzambe, ouais, le bel qui bango.
nzambe alobelaki bango ke onyokola moninga na yo obimisa bakila moninga na yo okende koluka kobotola biloko ya ye obombarde ye oboma bana na classe bamoni mpenaka wana eza babataillon banini bâtiment ya école plus de 600 élèves babombarde yango ozomona boyebi siko nzambe moto atindi bango ke bombarde bana wana bainnocent nzambe moto atindi israel kende kotya bitumba na mboka bato nzambe moto atindi israel kende kono bobokendaka sese na nsima ya rwanda po ete bobotola bango mabele wana po ete biso atona na bamenace na israel soki esimbi awa te na bapalestinien awa baarabe oyo baza miso makasi tokende mpa bazoba bazokonsele biso kola bazoba ke ils peuvent nous manipuler e babotola biso mpe este wana nyonso plan basioniste nde yango wana kobotola biso mboka esi bozebi yango bozebisa bino te bazobila bino te oyo batusi alobeta tolo ke oyo tokozwa mboka wana minembo ya biso ezali pour les américains ezali pour basioniste ezali pour na bango te sioniste abelo calcule ke tokovandisa bango nani wana e apres tokoekarte bango biso tozwi espace wana c'est ça leur plan mais tala ndenge nzambe aconfondre bango topesa matondo na tata topesa matondo na tata kimbango na ntumunwa oyo bondimelaka ye te etali bino biso tosa bino ke tata moto azosala makambo tobolisa bino banda makambo ya Ukraine tobi ya une grosse main oyo eza na nsima ya oyo esimbi tata wana grosse main nani tata kimbango na ntumunwa oyo bozomona ndele bablack tosalaka mama ntango yango oyo tolobaka nga nayokaka nga te ntango nakauka mongongo awa na baprojecte ezochauffe nga na miso ezotokisa ngai nga namonaka te boyokelaka nga bandeko bayokaki te maloba na nga nganga bomonisa bosuki maloba na nga nganga nalobaki te naye bozongisa biloko na bango botumba yango nabaki teke bobimisa bambongo na bino bayokaki te babe alonga na makambo na lokuta bokendisa mbongo c'est ça perte ya nani banani baza baperdant biso ngai na yo po mbongo na biso eke na moto kuna mbongo na biso eke na moto bayebi batumi mbongo na biso mais c'est ça ekei mpona motuma kasa bandeko soki bayokaki papa ali makambo ya tozongisa mbongo ekosala banzela ekobongisa mboka lobelanga mboka eza na guerre bozomona ngo nde blague lere bao bafo bajuif wana bakosaki makambo na epoka Hitler bitumana esalaki si bambongo wana nyonso yango lelo basala bareseau na bango oyo babenga basioniste mbongo wana bazwaki na basosiété mosusu banini oyo bitumba esalamaki babotolaki babanke wana basi babimisa bambongo baopesa bino nini esikaki na moto na kopesa bino bomona banke yango zuwa bomona bango te bacompte tu eza zero mpona boyokaka te boyokaka maloba ezoloba mpo ezowuta epai ya bankoko ewuta epai ya nzambe ewuta epai ya tata kimbangu azolobela bino bandeko tosala oyo azotinda biso tozala na bolingo tosa nature totosa mabele mama kongo azokoloba aza kolela naloba nana yokaka matondo na mboka na bino esika nyonso bozwami tata pambola moko na bino oyo ya solo aza na bolingo ya mabele ana bolingo ya mama kongo oyo aza koyeba ke tolekaka moto akotikala libela na mabele oyo ke éternellement aza te au pouvoir au politique o nini ekoleka tokoleka mais leka na ndenga bien bato batala na nsima ke tata oyo quand même abandi koloba likambo ya solo abandi koescroke bandeko na ye te tata makambo abandi koloba ezali mpo te aescroke baninga na ye te asala baninga nde mabe te alo papa nakanisi makambo malamu oyeli yo alo oui nalingi jusqu'au sala rappel ouais omoni baprésident américain nyonso bapretaka serment loboko na bible bayebi yango bien sûr bible bakomani na bible okoboma te tu ne tueras point voilà tara ye moko bazosala nini bazoboma merci papa merci na complément vraiment ya solo yango wana ozomona bango balobake donc mibeko ya liboso ya mabe ya mokili nzambe alingaka te koboma kotangisa makila ya ndeko na yo te
mais bango ezana bango na kata mutu d'ailleurs bazo lia batangisi kutu mais bazo mela yango. Vous imaginez bazo mela nde makila yango bazui mwana ba torturer mwana ba tieba donc ba bête avec mwana za kolela mutu za ko beta tout ba katika tu as parti mo boy makile za ko bima ba ko sepela makila biango tu champagne bakaboui babengi bango peuple de Dieu bande ko te abinoko to te abinoso na terre monoko ni bitumo no so mo na mokili ba chaîne na télévision no so mo na mokili ba banko no so mo na mokili eza géré par bango média no so mokili géré par bango ya lokuta maso kokosa c'est ça arme na bango ubwenge ya ba bota ki bana na bango o ba bengi ba tuti wali kino biso boza ba descendant na biso bolbe la kabatu ba descendant na biso on appelle pas juif bozo mona ubwenge est-ce ba surtout ça toujours ko yeba makambo to mekana ko doka ko ensena bana na biso bana tala makambo to ko mona to kedala na ngona suka to bena ngona suka na ndenge nini na communication na ko edika kabana to edike bana te makambo ba uti ba yela ki biso ba manuel ba yela ki biso ba pa ba yela ki biso to edike bango selo biso enseignement na lingala na kongo na soy nongo na français bwa kango bon on a kati na francophonie bon on a kati biloko na bango lokuta to luka bosolo na biso Ninto sera pote mboka na biso mata pote très sima mboka za playlist mais c'est pour makambo soba moi na 6 classe abiko komate abiko tangate pour ne parce bon l'accès na munoko na mboko na été bon tangisi vile mo bima munoko bati misusu an luka comprendre langue to pas comprendre matière à quoi on a des choses dis-le me côté lié na comprendre. Oui, il y a après ces explications. Mais ce qu'on a comprendre, non, ce peuple-là sont le peuple transgresseur. Après, nous avons transgresseur dans le monde. Donc, phrase continue à tirer na moana transgresseur. Ambiguïté. Na saranine. Et ça, on continue. Moi, l'andésate, mais ça, na lingala. Un de konangaï. Yon ne kozala ki wana. Tata wana. Akeneke koloba. Lera lobby. Abimisi mbisi na mai. Mbisi wana mai. Acheri batu. Batu bale. Un exemple, on peut sabino. Na muno kona bino. Mwana wazala mayelete. Mwana wazala savante. Et vous comprenez. À cause de la génité. Na makama zo yekon. Na makama l'accès dans la classe. Pour ça, muno konaye. Tala omonia popel sa moto wana oza omoni nini wana limeti ojili meti osali boye otie moto epeli mwana wana ko yeba ngote po be obino munoko na ya mboka to so raisonner ko tala besko ba frontier bazo kosa kaka ba te faut un programme américain faut un programme français to enseigner à belge mais pourquoi vous luka bozo la différence na bango basa d'exemple te na mokili. Ils ne sont pas des exemples. Mais tout ce qu'ils font là, ils ne sont pas des exemplaires. Tout le monde est les gens ne pas, les sons ne pas la bango. Regarde le mal qu'ils font au monde. Les sons ne pas Batouana. Les seuls athées, alors tu arrêtez. S'il vous plaît, mes frères. Vous en avez quatre faire. Tu raisonner. Toujours, Nicolo peut-être qu'un bino. Na bonne soit dans la katina mboka, na boza les bandas, chacun a son la place naï. Allez, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez nos émissions à vos amis, recommandez à vos amis, mais émissions dans le passé, et ça n'a boigna. Non seulement le bakoy et l'Obama. C'est pas de quoi, yoka ba ming bazo le labia, l'Obaki avoko, ce que na yoka ki. Bon là des émissions na TV, nous là quand vous le skimbango. Il y a beaucoup de choses que l'Oba ya kala. Même so yina biso mais ezaki vérité pour être tout sauvané. Bandima kete ekota mobulu likolo kaka bachaki tembe na malobo ebimaki na nzabeta pa. Voilà matondo na bino matondo na vraiment na kati na mois oyo ya février na yebi ki ya solo bandeke belé basalaki geste na mois ya février mususu basali sikoyo na pesa toujours matondo pa papa na biso
epai ya papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas losako matondo epai na papa na biso Francis Bitoli na mama na biso Bamika losako matondo epai na yo mama na biso Nanu losako matondo epai na mama na biso Masuka losako matondo epai na yo ndeko Gelor losako ndeko Gelor Seva losako epai ya papa na biso Michael Mukombo losako epai na ona libota na mobimba za mapambo na bino tobosani pete mama na biso ana losako eno losako matondo epai na yo pona lisungi na yo lisungi na bino nyonso matondo za mapambo moko na bino. Alors topesi losako na Telema TV mama na biso tete losako epai na yo. Alors tomoni bandeko na biso ndeko Boketcho amona kanti azalaki wana bandeko bino ko monsieur tambo likolo papa na biso Willy Kainga losako matondo epai na yo sika ozali papa na biso Benjamin na kati na États-Unis d'Amérique losako matondo epai na yo topesi bino nyonso losako tokutani mokolo ya lobby même 20h nzamba pombo na biso apesa asura biso apesa encore mingi po ete sauver mboka na biso Congo oyo ezali na maboka banguna to ndite to bimisa na maboka banguna. Voilà l'objectif de l'émission na biso oyo eza teke to yinana to bamba na mabanga mais to lingana pona bomoko ya kati ekolo Congo po to bikisa bana na biso le basepela elongo matondo ingeta ibobo